En tout cas, plaisir à trop, Lelo, ce qui n'a loba, n'a katia kitambo, commune bimisa ba artiste belé, ba musicien belé. En tout cas, Lelo na moni photo ya Fisto Saïsaï, na mokonzi yamboka na biso, papa na biso Félix Tilombo, mokonzi yamboka. Tout le monde son excellence papa Vital Kamere. En tout cas, loko salinga plaisir ya danger. On sentit pena que Fisto Saïsaï asekisi mokonzi ya mboka tolandi pena ba photo. En tout cas, félicitations à Fisto Saïsaï Mavinga. Félicitations to monaki makambo na matanga ya vie na biso lutumba lelo pe to moni na matadi wana vraiment. Na matadi vraiment to moni pena Fisto Saïsaï vraiment. Ah, on sentit pena mokonzi ya mboka vraiment. Donc on sentit pena présence ya joie mokonzi ya mboka pe senga rapé ba comédien na biso. Et moko bo sekisaka epe et ça la moi bien. En tout cas Fisto Saïsaï félicitations. Fisto Saïsaï ngana senga gouvernement batia Fisto Saïsaï maboko abanda ko kende ata ko représenter théâtre na biso na basali ya minene ozaka na ba Paris na ba Abidjan na ba États-Unis. En tout cas toza na comédien moko vraiment ya makasi na mboko Fisto Saïsaï na si bomona ba photo ndenge zo défilé wana. En tout cas Fisto Saïsaï en tout cas félicitations nzamba pambola yo musala na yonde et c'est pelisa bakonzi si mona mokonzi ya mboka akangina photo aseki azokoka te elakisi ke musala na yo osalaka ngo bien mutema malamu na yo ozalaka na mutema malamu oyebi kosunga batu. En tout cas Fisto Saïsaï nzamba pambola yo chaque fois nga nazalaka na Saïsaï même bofandi na palais il faut se kakaka jamais Saïsaï afanda na batu 30 minutes batu batika lo sekate Saïsaï abandaka ko sekisa batu kaka ndenga la muki na mbetu na ye ti akolala. Donc ndenge akokutani na batu babandi ko sekati Saïsaï okende kolala. En tout cas eza akoka mwate ke Saïsaï akutani na mokonzi mboka zala na sentiment de joie wa zalaki nango. En tout cas Saïsaï félicitations étant que moi na kitambo étant que congolais donc to remercie rapper ba comédien na biso oh bo sala makambu ya bien c'est Apoli Lumumba Saïsaï botiaka epoa botiaka na mabondeli mama si deji mampata botiaka Saïsaï na mabondeli. En tout cas Saïsaï aza nga benga ke comédien numéro 1 ya mboka na biso Saïsaï wana vraiment na benga ke comédien numéro 1 ya mboka na biso. Tala nenga sungaka baninga tala dossier ya vie de lo nenga simbaki yango na maboko asali effort ya ndenge tout vie de loin ba mema ya zone fisque lisungi lelo to mona vie de loin par zo traitement libanda. En tout cas ba photo Saïsaï et salinga plaisir yango na zui courage ya ko sala ne fisque vidéo oyo vraiment félicitations Saïsaï Fiston, félicitations Saïsaï Fiston Mavinga, félicitations na yo. En tout cas mokonzi mboka na biso bolobaki ono ayambaka ba artiste comédien te ayambaka ba artiste musicien te bote ala mbote apesi Saïsaï o santé pena ke président erazo mona pe ba comédien ya mboka na ye et ça le plaisir ya ba blague te.